roi divin. Tant toujours le roi divin. Non, c'est pour tout baksa mutuna auto appuyé en on a paragraphe moko toujours tanga na prophétie en Banza Sanda en 1921. Le 10 septembre 1921. Voulous à lobby, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignement, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrier et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Non, continue. Moi, je suis béni pour continuer. Contexte. Continue. Contexte pour... Problème T. Nazaka paragraphe par rapport na tuna mutuna oyo ke toza na livre na biso. Oyo livre sacré oyo kokoma mabomba mi ya baindo. Ayeko bakisa nini? Alobi enseignant koya avant ngai naya. Yenda koya ko préparer peuple oyo pour arriver à roi et kozala très meurtrier. A kozala sans pardon. Na kolandisama kotala bino pardon ezali. Wapi? Pardon ezali wapi? Ezaka mutuna. Ezaka mutuna. Ezaka mutuna. Alors long il fallait à préparer na nos peuples bazala instruit pour roi tan wakoya aya kokuta peuple wana baza déjà préparé. OK. Sikoyo nalandaki interview bolobi longi na roi ezaka mutu moko. Eza deux personnes tendenge biso tozo kanisa kezalaka batu mibale, il faut moko ya nanu asali nanu akomi livre a préparer après roi aye. Sko tokoki kozo éclaircissement ya place wana? Premier eloko oyeba. Nzambe alobaka te na elobili ya batu. Matondo. Premier eloko. Yangone nyoso oyo yebi comme prophétie. Kotanga yango te littéralement. OK. Okweya. Matondo. Première chose, okweya. Hein? Kotanga ka prophétie na ndenge oyo ekomamite. Te. Yango ne biso to bengi yango bingana, zingana, bilaka. Yango nde balobi pe tangana kuluka. Olobi loko moko oyo ezali lokola libomba mi, il faut expliquer yango. Siko bato bazotanga ngo bazotanga ngo na ndenge neka ekomameli. Siko mutuna. Yo za journaliste. Mais eza ngai nde nakoyana mutuna na yo. Mais to pesa mutuna na nini? Na bato. OK. Livre eko mama. To sala na livre na biso. Livre yango eza ya papier, eza ndenge nini? Livre wana toyoki kaka déjà komaki makongo, makaba, toke papa na biso tumwa menga. Yoki DKB bakomi na keluka, o babande ko tango papa sunga neta dia tikaki, toye au fur et à mesure kaka mwana nsema lobi non, DKB livre oyo te keluka te asali makongo. Makongo makaba kute mibimela ki nano te, makongo nde mute kota ki action. Toye tumwa menga sali Mbanza Sanda. Yangonde livre nini papa kusu pa komi. Yangonde bazo kweya. Est-ce que kuna koma ki ke mutangwa akofungula église? Non. Bosana wana. Soka fungula église bosana. Tiga. Bosana wana. Kuna ba komite ke akofungula église. Kilongo église te. Première chose, akozala enseigner. OK. Livre yango eza papier te. Ngai na za livre de la vie. Uzotangati. Ngeta. Uzotangate na ebi déjà 3 jours, non? 3 jours. Hein, tu 3 jours, non? 3 jours déjà tout ça. Tu solo li presque 3 fois. 3 fois. Uzotangate. Uzotanga. Siko yonde okokoma compréhension ali livre. Kana za livre.
siko soki ozui compréhension ya makambo o nazoloba, hein, o reconnaître ngai comme nani? Comment ça? Roi. Ok. Ndenge nini ko reconnaître ngai comme roi soki ozui compréhension ya ngai te, soki oyebi naza ngai te, oyebi makambo nazo enseigner te. Il faut baya po to limbola eloko zawa wana. Sikoyo avant mutu ya, il faut mutu annoncer. Papa et mama telema. Bakala enketo bwakabu ntotila wego quiz. Mutu wana yaki. Celui qui viendra après de moi, il sera en Kwatulendo, fils de léopard, atalaki déjà. Siko bino bozo benga ye long école za wapi? École za wapi? Na prophétie bakoma kikuna ke afongo l'église, afongo la parti politique. Iza wana akota na démocratie. Te ngai gouvernement ya nini ya pays wana. Na dimension ya 2025 po awa yo zana 2025 ta awa zana kabinda te. Tozo corriger wana awa zana Zulu o Yilu Salama. Ngeta. Yangonde omoni ba policier te na nini na porte na ngapo baza invisible po na bango po ngana zo mona bango baza wana. Soko mekika ko ba betio. Ba yangonde policier ba yaka ate. Kuna na 2025. Ba meka kio non tozo yoka roi moko boye. To sala ba négociation non bino bo pesaka ba mbongo na bino ya papier. Po mbongo eza sema na Kikongo. Mbongo zimbongo zieto matadi. Mbongo na biso eza nini? Mabanga. Ngai mutu akoyate awa nalingi na pesa yo 2 millions 3 millions 3 millions na tuna ye mais yo zo pesa ngai 2 millions ana soki mbula ikwei. Eza papeti. Yobeba. Bon, ba kanisa to memila diamant. Ziona tuna diamant ye uti wapi? Uti ngana nazana beza mabele wana. Po diamant ko sila na mabele nga diamant sila te. Mutu te akoko ya ko sala ngai nini? Boye. Pona nini? Batu balingi ko tanga biloko na ndenge ko no nzambe soki azoloba ngai ndazalaka ngunza parfois na fandi boye lokola medium ye moko divin po nzoto eza physique nzoto eza roi mais oyo aza na kate eza nani divin aza invisible loi mibeko sagesse catalogue ya mokili na ndenge nzambe asalaki mikili ngo divin yango de roi divin siko ye ayaka afwanda na mutu ya mutu siko yo nazo sala yo pe okoma lokola nkwatule pona ni okokoma nkwatule ndenge nini yo soki babengi yo na tribunal mananga afingaki mutu te afingaki te mananga abomaki mutu te abomaki te mananga yibaki te ayibaki okomi nini nkwatulendo poza innocent oza na crime te oza parfait sikoyo connaissance wana ya mokili oyo epesaka batu bazala sans crime sans mabe yango nde babengi nkwatulendo aza mutu te ya munzoto mais akofwanda connaissance wana ekofwanda na mutu pe ya kuzala na maloba ya mutu yango nde système elobaki na otombola mutu na milie na bino akozalaka lokola mbemba Zulu oyo alongole bino na Egypte na kocha maloba na ngai na monoko na ye soki bino botosi yango te bozui nini oui eza nkwatulendo siko livre oyo balo tokozala na livre na biso oyo kozala akokomama maloba oyo nazoloba ezokomama na yo ozokoma ngo na mémoire na yo livre eza mutu aza livre mutu aza nzete mutu azalaka na banini wana livre nzete eza mutu sikoyo soki olingi omona livre yango ekokoma mateo esilite
ah makambo nyonso onga na oloba sagesse nyonso ndenge bakelaki mokili ndenge nini ezali histoire na biso ya nini ya solo ndenge nini okoki kolatela ndenge nini okolela po vivre 1000 ans o vivre 2000 ans o vivre 3000 ans o vivre pendant éternité pour éternité eza 7 jours 7000 ans eza éternité moko siko bazo bisa biso il faut vivre éternité par éternité po tukufa pone nini toyebi kolia te toyebi kosambela te toyebi makambo ebele te o tobosana ngo sikoyo nkwatu lendo ba européen baza na nini copie moko babengaka Jésus Christ po eza copie oui eza o babengi Jésus Christ na olimbola po eza na langue na biso loka biloko nyonso lingala biuma bioso kiyombe kioku yuma yeswe univers biso tobengi yango biloko nyonso yuma yeswe sikoyo soko lingi omona nzambe il faut tala biloko nyonso ti yeswe yango nde bakoko na biso babengi ye yeswe wena mamwene mananimo imone biloko nyonso nazomona siko bango bazwi yeswe wana oyo lingi koloba biloko nyonso oyo ezomonana bache Yeshua bamosusu babengi nini nzambe de Yahu o Yahweh ya eza mobali ya oyo aza na courage hu eza na famille ya ngu magnétique énergie yango ne ngudi mwasi sikoyo bade arbre ya zamba ya mayombe pour chaque chose déjà masculin féminin nzete ya masculin babengi ya nzete ya masculin babengi hu sikoyo bango ba européen nzambe babenga ya kaka mobali siko ndenge nini mobali na mobali babota mwana nzambi tata parole tata tonono tata énergie tatika ouais zwaka énergie asa mibale c'est yengudi c'est euti na verbe kusia kosala sexe alali azui mai sidi azui achewa nini na nkama okay yango babengi organ nini ya masi bikama bamususu bikami po na kote ya nini ya salite eza dikamte eza lisusu siko mobali babengi ngu o ngute ndunga babengi ndunga yango nde na biso tobengi yango na kiyomba mingi madungu mobali omoni batu bayebi yango te batu bayebi makambo oyo te yango nde baotanga prophétie mabe baza na kapasité ya kolimbola yango te oyoki mutu oyo azalaki na Congo dia kati oyo bino bobengi RDC ponga na benga mabelo na RDC te eza wana eza RDC te botana tant ya démocratie ezali nanu mamuke mais eza lokola avion posé avion ekiti mais babomi nini moteur mais elise eza nini ezobaluka mais démocratie déjà moteur na yango ekataki déjà mais bato bazotala elise ezobaluka baokanisa aza nini lokola chambre obomi mopepe ya nini ya clim mais eza nano nini malili mais babomi yango déjà